Babi na otala nga binote na soena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingozo information, Olingozo formation culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tuni tieto obomana, webi pebino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pema na moi sa zemi, pema na auto sala avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na poto avec la mine d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege abatanga kumbuti mo eskaza amiebi maman na Neymar mo amiebi eskaza donc je dis bonjour à Conge. Bonjour chinois. Bilan ya année na 2017 les kineni. Ça va hein? Très bien. Bien, on a travaillé bien. L'autre fois j'étais au studio Archange donc nayoka ki ba mélodie donc bansembo za kitoko mais maintenant studio est comme une étape ni. Ouais, tu remis presque à la fin, tu tigali na rumba manko et puis na générique pour ba tu ba réclamer trop hein moi générique pesala ba déclarer des merci ba déclarer moi trop na ba leo mabu baba odilo mampuya ba viane kande on va déclarer puis moi générique ça là il y a toujours ça la générique na rumba manko et puis chanson promotionnelle toujours chaque la minute na YouTube et puis on a dit ça tout ba na promotion pour ba comprendre que toujours ça musala quoi. Quand je peux donc tout Kolanda chanson moko ya hommage à papa Wemba pa vient biso Félix Oise comme kwa bongo asali hommage à papa Wemba eska bozala ki abotali nzi mbone sala ki binonde ouais na pesi vient na moko wa bongo nde papa Wemba bando benga moko wa bongo vient na Félix Oise quoi na pesi ba merveille et puis na pesi merci na ndenge à reconnaître grand mayas pour wana nous zaka ko reconnaître et l'accent niveau ya papa et l'accent niveau artiste quoi donc on a payé merci et puis dans les bons vraiment. Merci Archange donc tout moni Félix Oise ko sali hommage wana donc vous sepeli nango pourquoi pas bino moko bana ya papa Wemba to na viva la musique bazwa ki likanisi ko sala idée wana Archange excusez-moi tu fais partie toujours à viva la musique. Oui, vive la musique à Balongwaratin, vive la musique à Nada toujours. Na habité moi na soy papa Koufi, soy moi na moi studio à s'organiser. Na limité à Longwa na famille, azara na famille, donc vive la musique c'est ma maison. C'est toujours en vive la musique, donc Nada toujours quoi. On a habité Archange, benga on a vive la musique par rapport il y a production mo boina na matadi herbe au Côte d'Ivoire. C'est pas vrai? Non, nga ba benga na ngate. Archange et peuplé, la beauté et l'élégance, dernier fils de Papa Wemba. Ah, au Papa Wemba belé laki. Et puis ce doté mina podium na mupanzo yo. Ya gauche Archange za la kawana. Donc ba binga na ngande. Donc naza toujours quoi. Maintenant ça ndi makambu oyo et au sala honneur ya papa nanga et au sala honneur ya viva la musique et au sala honneur ya ba villageois na ba villageoise. C'est ça. Mona na inane ya papa Wemba na Côte d'Ivoire bazwela au remplaçant au abeyi na kombo ya Neymar akenda ko interpréter biloko ya papa Wemba pe na voix ya papa Wemba prévané balatisa ye lokola papa Wemba pour mokili mombebi que non Archange nde mutabane ko imiter papa depuis papa kufaki na Côte d'Ivoire to mona na nuit moko ezala wana pona matanga papa matomona ki Archange mutu yo ndo interpréta pa Wemba sala ki ndenge nini herbe azui Neymar ake Côte d'Ivoire pour interpréter papa yo tikale ça ki ndenge. Ouais, il y a problème té, ceux qui font Neymar pour interpréter papa
Ils ont problème, ils ont problème. Tout papa est formateur des idoles, à 100% star, tout baroui malabango le rôle. Mais problème est que non, papa est 66 ans. Quand on a il y a un membre de Zokoufi là. C'est que Neymar a joué papa Wemba Yakala. Autant que l'anga va comme Neymar était heureux. Neymar c'est mon frère, a interprété papa Wemba, mais il a court. Il court papa Wemba, pas maître. Donc, tout ça va n'engager mon côté. Il y a papa Wemba, nous papa Wemba Kalawana. Mais à 66 ans, c'est moi. J'ai fait 10 ans avec papa Wemba, sans trahison. Na kenda côté mon côté na tika papa te na ina veti na suka suna sa mo makambo nanga za mabete Neymar pe azo yemba pe ba biloko na yo na zo yemba ça problème te. Merci quand je peux donc tu éviter ceux qui vivent à la musique parce que oui que aux parti toujours na vivre à la musique donc tu fais partie toujours à vivre à la musique tu éviter vivre à la musique ba programme ni besoin na on a 2017 et na 2018 vivre à la musique ils avaient la préparation ya album na bango. Autozo préparé album na biso ils a sans robanga GDG donc dans la préparation en moi donc à la mixte ba studio et puis ils a bien Archange JOP okoyemba to ozo salara mambo Italie ngai ata na imbiti makambo Italie ils a déjà mais vivre la musique ils a parlé nanga au biso studio ozo organiser mais la parler la bilo ma moto zo le ozo e bozo courante. C'est ça quoi. Si Archange Peble donc non sibilo na maman c'est ça depuis quelque part lingara mingi Archange so ko sala mo tsoaka ya biluka papa wemba po baby ke Archange de moto interpréter mi papa wemba donc so ko sala mo tsoaka ya papa wemba pour sibilo ça non sibilo na maman c'est ça. Kitoko ya tonga bilamba jamais pesa kazua na tonga ya ba cordonnier na lelio seba ya kao na linga yo na motema langa mobimba na okela kango soniteo jabe koba koki kosenga na nzambe epesa ye makulu ya chevale kitoko ya tonga bilamba epesa kazua la tonga ya ba cordonnier na lelie c'est ça quoi. Ouais, merci Archange Peble donc ça les plaisir bon on annonce Bilonda Mama CC depuis quelque part et pourquoi pas Chicha Mabwana Prince Abanda l'acteur à Japon l'homme qui a lité la lit 40 à 45 donc papa Yoji Tsabango toujours mal à l'aise donc on a beau sentir la monument salanga Shadrach Discoared Azar on a PCP Bamote Skazali Archange parlons maintenant de Marambo Italie ils en a combien de titres Marambo Italie tous en a 6 titres tous en a 4 rumba, tu embeli José Carlito, tu embeli Uli Lukanga, tu embeli Jean-Cy Lucy, tu embeli Charles Mbouyou et puis hommage à Papa Wemba, na généré pour Babi pe Babina. Il y a encore 6 titres. Mais hommage à Papa Wemba, na retard pour nani potomo déjà. Et ça lini. Ah bon à tout go big badunde bo mama mbambango mbango et c'est ni. Ngana osama kamona ningi esprit zotinda. Eza mamuto e umelita. Et ça, c'est pas ma ramonanga. Hommage à Papa Wemba bimi na décembre 2018. C'est ça le problème. Et ça, hommage à fait beaucoup. Venanga faire regola et puis venanga faire regola merci. À ça là et puis c'est moment où Embeli venanga y trésor Chimbalanga la PC ba mère fait gaza. A chaque moloko à papa venanga waze quoi. À ça li moloko a chema ma papa. Et bon siro. Ngapi siro mwana na ye moko o abimisi na muchopone ya ndule. Na sali pour imaginer ils ont bimakalaté donc soyi nzemo to emene échappé bimi après on a suba ko suko hommage à Papa Wemba c'est ça problème de ça bambango te loka ba basaleka biso pe biso to OK bongo te pourquoi ka sali choix ya échappé na single pe wana master na ngati c'est basé belo monika ça problème te wana master na ngai esene lelo soki héritier Watanabe Gogan la poule Geska Zali abengisi Archange bossa la featuring aucun de tout qui était. Tenons dit, il y a ma boulotte. Il y a tout, mangane ligambo esenge to palola, to palola. C'est un problème te. To palola na biso to obenga Archange pour ba palola ba pesa makambo. To pesa makambo, il y a problème te. Merci Archange. Est-ce que vous connaissez ce mois
et l'eau comme on mouké na nzembo boembi yona échappé ça la plaisir na Percy Mabwana bunker. Likola soso jamais bomaka mwana soso. Ata ofini na moto suka suka kotelema. Ngape na bolingo yo benga kanga bebe. Wili olingi ngana kufana nga kaka boye. Wili yo bongwani massacre yo moni peso bomie. Obongwani massacre yo moni nzinzo bomie. Obongwani massacre o bomiti na jeko innocent. Likola soso jamais bomaka mwana soso. Ata ofini na moto suka suka kotelema. Ngape na bolingo yo benga kanga bebe. Wili olingi ngana kufana nga kaka boye. C'est ça quoi. Ouais, merci Archange Péblé. Donc, salut bon plaisir. Percy Mabwana bunker depuis quelque part. Pourquoi pas mon vieux Armand Lumanto depuis Suisse. Pourquoi pas aussi à Jenny Lumanto. Hein, Naemoko donc plus 44. Yal na rabatanga la bango kombote maman na Neymar plus 44. On a code yal na rabatanga code Archange Péblé. Parlons maintenant de l'actualité qui se passe dans la musique congolaise. Musique congolaise, côté polémique ma casse. Tu éviter polémique wana yango. Pour musique nabino été kamato yebana ezo singara polémique ou bien te bon nga ba makambo ba polémique wana bon nga pena na sala kuna te musique pour te ka mezande fosa musala bien o nga na ebi wana o papa mba ebisa nga bon kolanda makambo ba polémique wana te faut bosser kaka donc musique a bien pour te ka ezaka que non sali la bonne musique ici non. C'est la bonne musique pour musique était comme maintenant les autres moni vient na biso jibin pe na na ranson polémique ils ont y makas en tant que ba vient na bino wenge bino ozaba na papa wemba po wenge po ebima ba papa wemba ba tsaka ngo ba maboko lelo soki ozana moi message mo pour na relancer pour na vient na biso jibin pe na pour ranson message no relancer pour na bon nga bina makambo ni talinga te nga fotuna nga mi mama ba clan viva mama ba licho kwempa ba vient nga ba gloria bulukutu wande do solula ba fi ba vient nga bandala na pesi ba merve ba mikolo ba mo ba ebinde ba aussi sa makambo wana donc europe na mo na répondre na ba question wana osoki ba vie soki nini ero mama ni talinga te ba vie ba mikolo ba iba et puis na ba porter parole ba porter parole bozo leka na ba télé bozo loba loba fo mo fo boy ba ke batebele ba tala biso donc ba vie ba mo ba mikolo ba s'organiser donc c'est ça quoi. Merci Archange Péblé to komi ko kena suka émission na biso Archange tu dans la rubrique na biso moko et c'est pas ça na émission na biso lelo so bati Archange comme Ibenge sélectionner 5 chanteurs ya voix na yo o ba représenter RDC Liban et Liban ya mboko pona nana te na bona bando tanga poso na tangi masa moko mo na tangi ete o te Archange ba masa tout o ba imara danger ba imara likolo na génération na en tout cas ba imara bien ba imara bazasko nde belé toza na posa ya 5 na nga na lobby na bona nga na tanga ba komba bato awa ba masa tout o ba imara likolo na génération na po ngande na leader na bango président ya ba ténoriste tout ya génération na ngezanga. Mais bah oh tout bah imba likolo ya génération na problème te bah imba bien mais ngai nde leader à ba ténoriste génération na nga c'est ça quoi tala nga interpréter papa imba muta leki ba tout ya likolo na Congo. Merci Archange mot de la fin et puis bah dédicace. Ouais mot de la fin zara que no batu ba soutenir biso toujours senga soutien pour les difficultés quoi donc tala nga la banda yango les blagues te yo mo bandi papa auto kufa ba nini mais wa mona mobalo bandi boulot et puis to senga merci na bato ba soutenir biso to senga merci na Dosso Campo Bianco producteur na biso to senga merci na VDFA o matumona Big Singer na PCP merci to pesa merci na Vianney Kande 0049 Adolungu to senga merci na Dadi Soso merci na Cornelie Malongi merci na Emen Tsumbule Master. Merci na Moni Mutetela, merci na Léon Mabouba, merci na Kodeko Bongwalanga, merci na Apo Bouchabou Mango Koto Magutata, merci na Kassus Mfumbi Bolero, merci na Willy Lukanga, merci na José Carlito, merci na Jancy Lucy, merci vraiment na Martin Skoudimana, na Douglas Bila,
bavi na biso bazotika biso te. Et puis merci na Fifin Songo to PC merci, et puis merci Mita Makumbu batutu vraiment basé la Maramutali, et puis Jolvet Nsamba na Bordeaux, et puis Mama Cessé ya yoti na Sibilonda Mama Cessé pe to bosani été, et puis batutu balinga Archange basé la Maramutali, et puis numéro 82 18 670 65 82 18 670 65 sur Bobengi. Ba obana pour ça ba dédicace pour Kalaming était bouleuse aussi là. Ba Blaise Mena bouleuse aussi là. Ba o tout bana pour ça dédicace numéro ya ngwana masalanga trésongo ya Ntibal na Paris pe na Bosani été, et puis venanga Arifundo Belele na Bosani été quoi. Ba tout balinga Archange bosé la makambota les zoya Didi li passe à Basume li passe à Koko Basume. Na PC bango tout ba merci quoi. Ouais, merci. Donc, c'était moi, Chinois Noir Hervé, le mannequin de la presse congolaise. Donc, l'homme des idées le plus folies à chaque instant, mes pensées, ces métamorphoses. Je réussis pour voir quand je le peuple de Viva la Musique. Où il y a en plein de studios préparé, disque naé, Marcy Sengel naé, Marambo Italie, donc numéro boyo qui n'y a surtout solo naé. Donc, quand on a ça motena, la mine d'offre Mosako, les motés, m'a flosé la belle de belle depuis Paris. Pourquoi pas Guigui au grand cordon de Paris. Chicha Mabona prend sa bandale, papa Yoji, acteur à Japon, ça va toujours mal à l'aise. Percy Mabona bunker n'a pas sa nioté. Joe Cargo Express, donc José Mawini, mon grand frère propre, donc Fred Nabino, on a mouton soit à la poisson reflété, donc Blue, Chine, Kin, Chine, Matadi, Chine, Luanda, donc contactez-moi. Chinois non, c'est le numéro à Jofa Cargo Express. La beau sanité, c'est la cadette pour Dada. Moi, c'est Pembe, la couleur c'est jaune, au secours qui a comme Marabouji. Moi, ça solo la bien Kolikana, Moussa solo la bien. À ce vivre qui au Kolikana, vivre frais. Play Kolikana PlayStation. La beau sanité, mauvais Arma le manteau depuis Suisse. Jenny le manteau na Suisse. Steve Kouzangi, mon ami privé depuis Paris. Ngalf le disciple depuis Paris aussi. Pourquoi pas Brandy Lova. Bandilova depuis Paris aussi, pourquoi pas à Nessinga de la Perle à Paris. Hein? J'ai tout caus depuis Irlande, na Boussani te bambote na atabaluki basalandeni ba okokate. Hein? Na Boussanité Shadrach di Squared bambote skozali ma concert aussi Jaël bambote na yo, donc pourquoi pas mon caméraman, la personne qui est derrière la caméra, donc Steve Labé Mosako na Boussani ote. Quant à moi, je vous dis bye. Dans Archange, vous savourez la bonne musique avec Archange, les peuplés. Boni boni sala kanga boye, toujours sala kanga daba, ça dit pas solo bakinanga. Narami bongisa toko bima, na musique ya papa, na sali maquillage, na tout monde zeli omingi. Oenayote, Olivier Kachalae, Adidao. Adidao, Adida kese mobali nanga, Adidao, Adidao, Adida kese mobali nanga, Mr. Yaki Gérald, soki olingaka nanga teo, ebongo yebisa moninga, nayeba o, nayeba oyo lingi basala yo te kosala pe moninga te nazali mwana moto naboya basakana na loposo nanga. Je suis un fleur d'argent, dida oh oh yeah. Je suis un fleur d'argent, dida oh oh yeah. Nazali na mwana, dida oh oh yeah. Ngamo santu ya papa, oh Amina overdose. Quand je le lis, quand j'ai pleuré oh. Quand je pleurais, Mirai bende ya motema nanga rosa oyo souci ekokakate ko perce Clotille meta ya amour nanga rosa Maria Rosa Rosa oh
nalela ya maroza natandeli yo maputa mama na espasa motema nanga mobimba défilé poza misemwisa monanga mer amazone na sombeli yo chevalet blanc pe couronne ya wolo olata e mokili emona e mota konveka motema nanga libalango papa wa Roma benisao check. Babi na otala nga binote na swena mutute me na otala binote na otala binote babi poto na poto poto na poto www.potonapoto.com c'est-à-dire que bilengela na ka babi biso na bango bokesene ezali ezali ko bokesene ezali ya bokesene makas poto na poto www.potonapoto.com Olingos information culture, il y a balle, il y a politique, il y a betanoka www.potonapoto.com na tunité to bomana, oyebi pe bino pe potonapoto boalo yenge mekas, c'est-à-dire na personne no ba mbote belé na loba mingi te pe mana moi ça zemi, pe mana auto ça l'avortement précoce. www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto, tokotika kaka na poto avec l'ami d'ombre, babi moto epela, moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na hosana kembo alege mboyo lele poto na hosana kembo alege